toza d'abord né tozalaki bana tata bo moko tolobi bokonzi moko te parti moko te mais na kati ya bana tata bo moko liboke moko toza nano bana liboke moko. Très bien. Donc il a voulu autour qui coutumier. Il faut peut-être qu'on ait un recours à l'authenticité, qu'on ait une valeur coutumière. Parce que dans un bio, on a mon dans la TC, on a une importance dans l'eau. Oui, vous savez que tous les facteurs sont négligés dans le Congo. Moi, le baga soki ezali keto le baga science tout court et erreur. Si tu le baga chef coutumier tout court et erreur. Si tu le baga seulement problème culturel tout court et erreur. Mais tu négliger facteur ata moko te. Toza makas na ba facteur tout. Ba chef coutumier oyebi eloko na lobaka chaque fois il y a apiri hima. Apiri hima ezali organisation ya impérialiste na ba africain oyo bazali na kati organisation wana pona ko exterminer le peuple bantou d'Afrique. Écoute-moi bien, lelo na fungoli eloko wana nana lubango te. Pour exterminer le peuple bantou d'Afrique à l'avantage des autres. Pour que 400 années d'ici l'Europe est un problème inhabitable. Si le problème est climatique et beaucoup de choses, vous savez. Maintenant, on va envisager terre d'avenir en Afrique. Si les militaires en Afrique, on va gêner le Congo. Premier pays cible, c'est la RDC. Ils ont parlé ça plusieurs fois dans la chaîne internationale. Après la mort de Dadaï na Burundi, qu'est-ce qu'ils ont dit? La mort de Dadaï, c'est un bombe à retardement en Afrique centrale. Est-ce que vous n'avez pas compris? Lelo tuzawapi. Tane bande kuna biso bazo kufa na est. L'ONU savent le ebandeli source ya makambo wana ti lelo ayebi Nations Unies. Iye mutayela biso bato na Congo. Iye mutayela biso opération turquoise na Congo. Ba génocidaire nyonso yeli biso na Congo. Sécurité nini o ba pesa na Congo. Affaire mapping il faut tolobela contre les Nations Unies. Sinon Nations Unies kufa eza remplacé par le monde uni. Au siège à monde uni koza na République démocratique du Congo. Tolonga na ba démocratie tozonga na théocratie. Tolonga na politique et tokota na théologique. Ya nzambe. Toyeba pe kopesa dini na nzambe. Mboka nzambe apesi biso tout. La terre, bata mayele, basi kitoko, mibali kitoko, mayele. Jusqu'à présent, depuis que Congo n'a pas dit que Nzambe te, est-ce que vous avez dit que moi non, tu pas dit que Nzambe te. Oh, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, ils ont dit que Nzambe. Le budget annuel, balongoli 1/10 Nzambe, personne n'a ministère aux affaires religieuses. On a le bac à chaque fois une émission. Il faut créer un ministère aux affaires religieuses. Sur le plan ancestral, il faut restaurer notre force ancestrale. Tant que non, bango bazana plan, biso planning auto préparé. Parce qu'avec les forces ancestrales, toko qui peut éliminer la planification à bango nyonso o baza préparé contre le Congo avec notre force ancestrale. Et c'est possible. Le problème à Bangombe ya onanani na Kinga. Où est ce Ngombe? Ce sont les forces ancestrales les basisa de Kambona. Baké na boy baye na bureau na biso ba chef coutumier. Bauti na bandu na baye. O kuna Bangombe batu moko baye to yibite DPS kuna tina bandu ba lekinzelani. Batu ba moni ba monzela nzelati. Ba ko na mvio bauti lola baniti. Mais ba komi na bandu ndengeni. To bisi ba chef coutumier bo sala musana mi. Baké kuna bazongi ba pesira ko no ta to pumboka na butu bandeko totali bango na butu batu mususu bangombe ba mususu batu. Mais si na moi ba komi bango nyoso bangombe. C'est quoi ça? Bossa musana. Oyo ali solo bangombe susu kuna. Et les gars ba télévision makele les akebele mais aussi ça on a pété.
ba chef coutumier ngombe nyo se kufa jusqu'à présent ils ont continué koboma oh épidémie nzuke zake lokwana bangombe tile lo banyame bazo kufa na bandu parce que ba chef coutumier petit très balik chaque dose na bango c'est faux ozongi la paix bango batala likambwana. Donc force ancestrale toko aussi ça problème de l'est toyebi ba stratégie toyebi ni toko sala. Alors et l'autre osenga awa ezali nanu pona ozwa ba parole mulaite pona tiki la peine de konangai Michel Okongo na lingaka éditeur de valeur que j'aime beaucoup un monsieur oyo depuis na mona ye donc nazane sengo sokaza na plateau de télévision partout ici kalika asipela na mingi mutamayele mingi. Donc nous na sanko tolobi na représentativité à gouvernement si c'est un Fraki Dion 2 yo Michel Okongo 3 Ariete Wango to yebisi président de la République poto travailler to la ye sans courant na maboko biso bana babati biso famille anganu kisasa to kitana ye kuna le Lumumbi le plus radical du monde Jean-Paul Kasseni andimi koya alobi soki ndenge wana bino famille anganu kisasa bondimi ko kitana sans courant que chef de l'État pèse une possibilité pour qu'il t'aboutit à comprendre na redescendre pour tout nous sensibiliser. Voyez un peu, Papa Djonga, Azan États-Unis, Lumumbi c'est le plus radicaliste encore, à l'objet. Ça veut dire que tous sont sensibilisés, tous sont sala moussala. Na TV au sali 2 ans, jour le président ce discours, il y a 6 minutes. Na bimi na 24 ans, na tala, bilu moussala tout ça na plateau, ceux qui battent bayokaki. Il y a vous sensibiliser, neni bat ma accueillir discours à chef de l'État. Papa, na comme na 24, naïba même pas que naïba n'ingona. Ba wewa bazinga, moto nabi matao. Ozo kendo atalbi, na inata la ropo Willery, comment déjà sola. Na comme na Willery ba mususu nabi moto nabi so. Ba memingati na bon marché bandal kitambo na zo. Ba zongi singati na ofele ba futi. Ba biyoza moto nabi so. Ça veut dire que non, Moussa, tout ça là, nous devons tirer. Merci beaucoup. En tout cas, et ça c'est. N'a pas quitté, à vous, on a maman. Michel Okongo. Olandi n'a pas quitté, Maramoti Oloba, en tant que président de l'unité de valeurs. Ma valeur coutumière, il faut nous en prendre en compte. Oui, il y a un pumba côté wana. Donc, na yoka batu. Mais oyaza nango wana sincèrement ils étaient pour azali wana oika mukia bimisi nazangi nazomona net natikela ekaka continuer parce que biloko bimisiao ngana lobeli côté ya constitution bilanga tout ça mais okinenge ya matilikolo apesi ba aspect mususu oyo lelo toujours information parce que les camions ngombe wana to bando mituna tala bangombe maseke boy donc apenda ba envahisseur et ba yeba kiteke tous appela nganga likolo ya ba mususu nakanisi pona ko commenter sima ya ndeko nabi ya passé lokelanga sujet mususu mais oyo wana yaye yo tirala la bibliothèque yo tirala la yo ya zali anga na kota suna sujet wana te yo tirika na yo na tikale ya aga la voler coutumier et penda voler wana yaye voler na yo pour un changement ya mentalité pe ba valeur o sengo ko tsa bato na mutu o lobito lutter contre nzala soki esili nde bato bakozonga na nzela à part nzala moto musubu nzala pe zate mais moi na voyou te na lobaki yango nyos na lobi nzala na libumu moi na kamatoi basi si mon nzala azolia madame mais est-ce que il a ba connaissance nyonso azana ba droit na ba devoir pour na mboka nae ça aussi c'est notre volet ne ko dudu na ozongela kaka likambo ya nzala parce que omoni na tango na biso chaque mercredi ba ndo pesa biso ba kwa kere ngana tangi na frère Mariste samedi tozaki na con unique ba pesi biso tato ba kubengango bangano je sais pas comment ça s'appelle donc on était bien na ba miliki. Alors qu'est-ce qui se passe biso to bato tanga ba condition ya bien
mais moi on a déjà ce quoi comme courir bien mater au potaye moyibi ya mbongo ya leta soko za susute bazo futa batu malamu souci za nanda côté musali donc un employé zo kwa ko résoudre problème nyonso ya ndako en ce moment là problème pesili na niveau na ye akotere mela musala na ye yango soko tali na tango ya kala moyibi zaki makasi lokola leloti voilà après mibeko yaka ndeko compléter parce que mutu tango ayibaka ayibi za mabe azo sala mabe d'abord sans que batandela mobeko ayibi ki eloko nazo sala ezali mabe mais mobeko yaka kako compléter so bakangi ba yebisi oyebi za mabe mobeko le bibo à partir du moment oyo bato bakomi na pouvoir d'achat zo senga mbongo mingi te il faut équilibre ezala entre salaire ya mutu entre tokomo ko benga le sachet de la ménagère tu vas nous mettre un panier de la ménagère tu comme sachet de la ménagère et comme pepele po ba mama ba ndo kenda va kende zandu ba mama na biso ala tia sali monzere a ju panier na ye akina ngo vide akozonga na ngo plein soka kitisi bo biso bando wela bangu bana mikate na kadisi ndeko na bia ebia munenge zalaki nous sommes passés par là mais lelo mama kina sachet tant azozonga moi sachet moka muke soka kitisi na table ata soka somba nguba mwana soko meki ozwambata parce que nguba wana to pate wana eza déjà na programme kolongo na ndambo te donc pouvoir d'achat au senga congolais na muke ba kufuta ye aye ba kosala na ngozanto donc c'est ça le pouvoir d'achat to zoloba na sima ya wana to ba koteya oyo matia na biso mingi des fois les kakate parce que belé na moment oyo soit tatali match soit tatali théâtre soit tatali parce qu'il y a un de distraction mais Dieu merci les longues tout ça qu'on forcer et comme il kamuke donc il faut qu'on tire congolais à l'aise pour être à l'aise il faut banda kolia malamu tongo midi pourquoi voilà le kozo zanga lelo na Congo où toujours ba il faut qu'on bandela na yango ce que to bandeli na yango to koyeba je vous donne un exemple na poto ce que muta koti na magasin alika kana magasin abimi na ngote bakanga kaiti lia mela mais kobima na ngote sur ba mona ba mais il a faim peut-être a évité que va service sociaux à la car ndé aliebo botika ya bina parce qu'ils ont compris bango ba service nzala mais biso tozo monsieur c'est la mutoyibi lipa ba bomie sifika ba crier moyibi bakotuna taibi nini babome tamba kotuna basi batie pne na kingo batumbi bakotuna bo aibi nini oh aibi lipa uzuma mutakomi na sentiment ya désespoir bon maté apesa lite aibi lipa moyibi zali mabe mais aibi lipa akufeli lipa vous voyez société na biso bisike komi la même société lelo et comment ce quoi accident salami au bisi et baluki par malheur batu baye bele pona soit disant baye ko secourir batu wana njoka ndeko sale mandengo wana te ba okota maboko na poche bazu ba porte monnaie ba longoli ba montre bazu ba mbongo et puis ba sundoli batu wana nesika wana voyez nous sommes tous en besoin mateya parce que la vie na kati ya constitution na biso balobi la vie est sacrée et l'état le devoir il y a que protéger bomo ya mutu na mutu donc vous voyez comment bomo ya bato mususu kendeka kabo parce que mutu azana nzala akuta na libaku bise baluki azana éducation te ayebi eloko moko te pona ye c'est une occasion pona atia maboko na poche azwa montre azwa mbongo soko montre soko téléphone ngenda koteka azwa mbongo donc voilà responsabilité tozana ngona Congo moi mukinga na kubakisa ngo mais maté ya minene ja toza kuzwa epai ya ndeko nabi alakisi biso ndenge complot zo salema mais pour na kosisa complot il faut boyokanyiza
Pona koyoka na boyoka neza la malamu esengeli ba inégalité bokeseni ezala yo liaki nga na liete ndenge nini papa no asala ko yanga pe asalaka mais ya yo azolesa yo o yanga zo kolesa nga nzoka nde o kuna ayiba ka salaire moninga yanga zo tona bandako azoko kolesa famille. Donc vous voyez, c'est tout ça. Il faut Congo ya sika na ba mentalité ya sika. C'est ce qu'il nous faut. Et c'est possible pour trouver la souka, c'est possible. C'est possible. Congo ya sika ezali possible parce que biso to ina ba mentalité ya sika. Moi ba secret mine les obima. Mais je crois que na mato ya congolais. Est-ce qu'il y a kolinga disparaître complètement? Tala biloko elekana kina bamboka mosusu ndakisa ba Palestine tout ça. Mais biso to ko sibiri yango te. Tozana mabele ya biso ya bwanya ya kitoko nzamba pesa biso. Donc il faut tout le mélango. Mais pour le mélango, il faut une histoire nango. Histoire nango tout pas ya papa. Nabio Kito. Merci beaucoup Michel Okongo. Nabio Kito. Où tout le monde a bébé là et nanga Kito me ko conclure pour na battre sur Valandio pour na ba valeur coutumière et aussi ba histoire ndenge ndiko Michel Okongo pour monter dans la surprise. Oui, na histoire parce que le Congo a trois grandes tribus du Congo. Les trois plus grandes tribus du Congo, ezali les Mongo, ezali na Luba Katanga, Luba Général et les Bakongo. Na kati ya ba trois tribus wana nde ba bikolo mususu mike ebimi. Donc na trois tribus wana tokobetela ngo lisolo mokolo mususu. Très bien. Alors, pour moi, je touché à problème à bana martyr poser question. Na problème à bana martyr à Congo et comment peut s'appeler moisson. Les lots de moni bana Lumumba, bana Mpolo, bana Kito na barke. Bon, niveau ana sikoyo ngai take coordinateur national et pesingana son pizza. Par contre, maison civile, chef de l'État, personnellement, on a commis la lettre, tout le canal côté le coin niveau ya parquet, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes des alignés parce que ba mususu bazwaka te. Talaga neti kambo uti ni meuble na biso dernièrement. Ngamu tunalika na TV a pona ko dénoncer tant balimba teka immeuble présidentiel. Félicitations les gars qui jouent à moni au repeindre immeuble on coup de chapeau. Merci beaucoup. Merci Nassali Moussala, immeuble Izaki le plus sale immeuble de la ville. Ne l'élu comme exemplaire soutien. Petit petit immeuble wana, les longs même chef de l'État ko inauguré sur des motos image. Mais eloko to sengi za. Pour finir, tout na souka. Pour finir, tolobi bana ba martyr ezana likamoko ezoleka immeuble wana. Quand on a dénoncé awa makambo ya vente immeuble wana et fara tant chef ayoki fanda kimia. Siko baluki bao bazaki na kati ya kopo wana. Babengala bino. Babengala biso. Ba babengala na immeuble. Oh, ngai nazali un invité spécial qui t'appelle batie kombo na wana azali invitation spéciale du chef de l'État. Ils ont relevé la compétence du chef de l'État. Biso toza loger l'immeuble wana na cadre ya ba fonctionnaire ou non fonctionnaire. Si ko ba koti biso na compte ya ba non fonctionnaire. Nous ne sommes pas dans les comptes des non fonctionnaires. Biso tozali na compte des familles des martyrs et puis en particulier biso tozali invité spécial du chef de l'État. Même le chef de l'État ya lika mais oya kozwa ko abroger loi wana il faut chef de l'État mususu. Ezana prérogative ya chef de l'État. Merci beaucoup. Mais mutu mususu te. Alors bato bazana kopo wana na karisi présidence de la République baluka bato bazana liste wana po il paraît yoki. Bato bazana liste wana ba récupérer soki to yoki ne to yoki ezaka bato FCC akala wana balimba simisa chef de l'État touche. Soki meuble wana bateka kana temps wana lingaza ke non président mutateki meuble wana. Mais siko soki basali ke non bana ba martyr libanda. Et puis na bana ba martyr ba tiki moko deux familles ba tiri bana parce que nga mutu na dénonçaka. Boye ba ke cop na bino échoué ngai naza fou de roi. Naza fou du roi. Alors biso to na mobali na bino te. Biso to zali ya ko soutenir chef de l'État 2 ans na bambongo télévision za kachara. Mais biso 2 ans à soutenir chef de l'État à Michel Okongo. Sensibiliser la population. Tane bato bayambi le discours à chef de l'État. Ça musalo tout ça là.
Mais tout le monde va savoir juste rien. Mais il y a des non-fonctionnaires. Pourquoi les non-fonctionnaires l'objet c'est basali remaniement yo pe comme non fonctionnaire si qu'il faut traiter baninga malama là on a signé l'administration to comme étant des droits notifier les non fonctionnaires parler avec eux pesa bango une administration na bango et puis qu'on pesa bango moi enveloppe ba kendo zo ba garantie ailleurs. Très bien, merci. Et puis président vous bah maintenant les familles de martyrs qu'est-ce que je peux faire to senga cité touristique et des familles de martyrs poto lo na banda ko na ba makele to na cité na biso. Voilà, tina biso bana ba mati toujours senga en général. Pour na mona na ba groupe nani Christophe Muzungu na ma groupe na ye. Lumumba na ma ye moko na ye. Babloboni. Non, ngalo mbira ka parce que la cité ya bana mati nyos. Les seuls à défendre kangai. Merci Nabi Okito, merci Michel Okongo. À la prochaine oblique facilité, tu continuer très prochainement. Merci Nayo Ndeko Doudou. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Ciao. Jenny Congo Zalia. Sur des génies. Baya. Kongwa kimbangu ya kasavu. Kongwa lungu.